komwe Yawe Yawe batela mikombo Yawe Yawe benisa mikomwe Yawe Yawe batela mikombo 13 heureuse ya koyeba ke bozala ke belé liboso ba poste téléviseur na bino pour suivre bien sûr votre émission Ma Commune. Très chers fidèles téléspectateurs de Royal Télévision, bienvenue émission Ma Commune to sali descente awa na commune ya Mongafula na cité verte. Précisément c'est la constat ya côté pamba te ngambo tozali eza bongo cité Pumbu kasi fabu sundo mi 600 giga ngambo wana bande ko sengeli bayeba ke ezali ngambo ya cité verte to awa na marché ya cité Pumbu na cadre ya découverte koyeba ba réalité ba activité nini mingi et ça le manakati ya Wenze o kasi tozwami na parking avant entrée ya Wenze trokota na Wenze boko mona ba réalité nini ezoleka na kati ya Wenze ba problème nini ba mama bakutala nango kasi na minute tozolo baboye toza awa na parking ya marché ya cité Pumbu na commune ya Mongafula na tina justement ya kolobisa baimboka bandeko bazali awa koyeba ba réalité makamini bakutana nango à tout moment tokutana na ko mobile mbote papa Choco mbote mama Christian papa Christian komoni wana parking awa yebisa biso ba réalité ni bokutana bon ba réalité biso tokutana na parking o eza comme si zo déranger biso eza ba maman batekaka oyo moko bango bayaka tina parking na biso bakangi biso ko moto tshami tukaza obligé photo bima tina nzela ba réalité pene déranger biso na parking yangwana ba difficulté toza nango awa na parking oyo mutu nyonso akoma maître na ndenge na ye eza na batu misusu awa bakongolaka mbongo bazolo ba mbongo ya encadrement mais mbongo ngwana ekende na ba poche na bango so boko pesa mbongo encadrement okobombe mutuka te so boko pesa mbongo encadrement okobombe mutuka te ni quittance ba oteka te mkaka mbongo encadrement maître moko bimaka so biso ka mbongo encadrement difficulté toza na ngwana ya solo fabu sundo mi 600 giga tozoko ba toza na terrain émission Ma Commune eza na terrain tozoko ba kolobisa baimboka oyo baza awa sur place ba mama bazali koteka toza na bandeko papa ba chauffeur oyo bazali koko bakosala musala awa na marché ya cité Pungu na commune ya Mongafula neka boyebi émission ya Ma Commune za émission en terrain tozongi na kati ya commune ya Mongafula ko bateza munene mbote papa mbote comment papa bona asa musala coordonnerie bon variété les gars ah mais eza na mwa malamu na ndenge to vandilaka c'est le condition que fait to semi to mona gale c'est on a za mingi mais finalement on a pesa message pas ya ba konzi ba ko sa sala ko pokini bo beto to za problème ko ni ça nzambe par le vice-ministre de la santé. Merci papa tozoko ba émission Ma Commune awa na cité Pumbu na marché ya cité Pumbu toujours ensemble avec Fabrice Ngombi 600 giga na cadre de découverte ya marché oyo mbote papa mbote papa pesinga mukongo oza mbote te tozoko ba émission Ma Commune Fabrice Ngombi 600 giga kolobisa bandeko bazali à sur place bazali koteka koyeba ba réalité ni eza na marché ya cité Pumbu mbote mama mbote papa eza nino mama Sandra eza nino na marché ya cité Pumbu yebisa biso ba réalité ni ezaka par rapport nde babengana biso toteka na balabala basala biso ba place pe na kati ya Wenze baosala pe te donc problème tozala na mingi yango papa mbote mbote mama na nzala ngakomona nga B6 papa tomoni na kati ya marché cité mais naza na marché oyo mpo naza na mpiaka ezanga mpena tellement makasi yango esengi naya na marché awa natia mo établissement mo nateka de façon nazwa moyen de vivre kaka bon baréalité oyo toomona na Wenze na biso awa bolali bolamoki to mosusu donc tozala mposa tomonaka to ezalaka stable nde yango apena nde toza nango na souci nano
ya solo bande commission ma commune tozoko baka na commune na Monga Fula eza munene siko toza na cité verte na wenza cité Pumbu awe pa wapi tomoni ba mama bazoteka to solana bango na o etali ba réalité à côté oyo mbote mama pe kombona Mama Elise tomoni awa na wenza cité Pumbu zana nazana teka ndunda matembele Pumbu sala boyo ko lo bani pona bopeto na bopeto eza nango propre siko passe to nyokama taka to teka ndunda to teka matembele oli eza isute ko pese eza bien te tane to nyokama bo so tamo kashine ko teka ba kangala so ba kanjo 25 000 na kashine o yo ti ango pete po yango na che azana ngo suko propre eza bien bo fungula manzela nyoso ya eza journaliste o tambula nina mono eza mwana na boti ya nimbisanga toza propre na kata wenze ba fungula manzela nyoso poto teka Fabrice Ndombi tokoko baka émission ma commune awa na wenza cité Pumbu tomoni mama mbote mama Nzendi na teka ndunda na matembele na pondu nyose teka maka nyose teka maka tozana ba difficulté ebele pena ebele koteka ezate net bobana makama malade eye tozoteka te pondo kotia bo 1000 francs akoya bo azokakola azopeso 500 francs pona nini mboko na maboka batu ezate aese sengo mingi lokola zo bongisa mboka bongisa pe misala bana o ba 6 classe batanga ezaketene bana bakombola kaboye nde bazokombola nde wana poussière ezozongela bango ezande mabe ifale nde misala nde abongisa ba compagnie tango ezali bana nyonso bazosala ne mboka bongi siko misala ezate bana bazosala te bo mboka ngwe kibonga nde nini ya yende po abongisa biso azobongisa biso te siko na bi mama ko kombola ngo pe lobi corona ezali ko boya bosote me mama maladi bazokoma bo balongola sali corona eza na ngote mama na moni na nga ngote ezate na mboka na biso ezate batika kokosa biso ezate eza na ngote ya solo Fabrice Ndombi 600 giga tozoko baka l'émission na commune a toza na wenze ya cité Pungu tomoni mama na biso pe ba mama bazebele awa bazoteka ba activité zebele zo sema na wenze oyo nde balobi biloko ya ndenge na ndenge teka ma awa sur place na cadre découverte toujours d'émission ma commune nde tokitaki awa na cité verte précisément na wenze ya cité Pumbu pona ko faire découvrir bino ba activité nini oyo elekana na kati ya wenze oyo toujours ensemble avec Fabrice Ndombi 600 giga mbote mama comment na mama Nelly ateka bepisi bon na wenza cité pour presque toteka biloko nyonso toteka ndunda bepisi makala bilamba toteka biloko nyonso ba difficulté ni bokutana tokutana na difficulté ebele d'abord na la police balingi ko panza biso kolanda biso bambangu tosalaka na kimia te awa difficulté mso tosalaka nango mingi awa nini okomona basolo bawiti boya mbata baye ko panza biso susu awa do tosa awa ba insécurité pesa pe makasa na kata wenzi siko so itolobi tolobela na o etali vie sociale aux habitants ya commune Monga Fula. À part ça ya wenze tokuti yo kovanda na kati ya commune Monga Fula o vivara ndeni bon nde tukovanda commune Monga Fula awa ngai na vanda awa pona koteka bepisi na ngai na so teka bepisi soki na teki pour ekoki tozongi ndako mais biloko esaka trop cher mai courant ezate ndeza boye exa kozanga courant insécurité eza makasi donc soki mikaka 17 folingo okanga noki po ozonga noki na ndako soko lexi kaka moindre erreur bano o baleki makasi mingi kokanga ba mama kobotola biso bambongo kofiole ba mama mikolo ba age na biso
bon nasengi na burgomestre ya Mongafula ye asukela kaka na prince akita pe bakota sekuna bensécurité esalamaka makasi bakri besalama makasi vers même na bapolisier kaka o so okiti na sekuna batumbi bituka bato na nzela nyonso donc basoloba eloko moko te place wana. Bon, pour na salongo nde esalamaka chaque jour wana nde tosepelaka na ye asalaka salongo chaque samedi pour na kini bopeto apenza esalamaka kitoko. Voilà fidèles et même les téléspectateurs de Royal TV toujours ensemble na émission na bino ma commune avec Fabrice Lundombi 600 giga tozoko baka koluka baimbo katolobisa toujours na cadre ya émission ma commune. Solo bandeko batali émission ma commune ndeka boyebi ma commune mokolo lelo toza awa toujours na commune na Mongafula tozoko ba ko poursuivre émission na bino pamba teza émission un terrain toza na cité verte kasi na ministre tozali koloba boye toza précisément na kati ya wenze ya cité Pumbu epai wapi toye kotala ba réalité to pe ba activité ni nesalema na kati ya wenze on a cadre ya découverte ensemble na équipe mobimba émission ma commune toujours avec Fabrice Lundombi 600 giga pour la kolobisa bande na kati ya wenze o nde bozali komona eza ambiance ezo régner na kati ya marché cité Pumbu marché ya cité Pumbu to pesa makanisi ba mama baloba ba réalité ni neleka na kati ya wenze oyo ya marché ya cité Pumbu pa wapi tozo pesa directement mbote mama komona mama Germain na wenze ya cité Pumbu zo teka na oteka matita solo pona corona. Tokoki koyeba particularité ya wenze oyo biloko nini mingi etekama na wenze. Bon wenze na biso biloko nyonso etekamaka. Biloko nyonso etekamaka légumes, fufu, kwanga, nyonso etekamaka ba mbisa kokauka, mapa nyonso etekamaka. Sikoyo oyebisa biso ndenge ozoteka boyo moko ba difficulté nini okutana wana. Bon ces derniers temps nde mbongo eza te na maboko ya bato nde koteka eza pasi. Komoni yo boye kashi no tie mupanzi mikolo pe bazobetela ngo sete makasi. Olatika atango biso tokomi. Te kashi ne en tout cas ngana zotosa yango peza mibeko ya l'état. Donc na likolo nzambe na se l'état nazotosa yango. Na kitisaki po otuninga mituna. Ozobanga maladi to ozobanga l'état. Bon na obanga maladi na l'état. Pour l'état pesi mibeko totosa po maladi ezwa bisote. Comment la bourgmestre commune na Mongafula kiti a esika oyo zali koteka pona kolongola bosoto en tant que numéro 1 ya commune okoza na lobanini pona. Bon na opesi merci mingi po azali mukonzi ya commune na biso soki azosala bongo ezali malamu pona ko encourager ke asala ngo lisusu koleka. Fabrice Lundombi 600 giga tozoko baka émission ma commune awa na marché ya cité Pumbu précisément na commune ya Mongafula kolobisa bandeko oyo bazali koteka awa na kati ya commune ya Mongafula oyo tozali kopesa directement mbote tozoko ba émission ma commune avec toujours Fabrice Lundombi 600 giga kolobisa bandeko oyo bazali koteka awa koyeba ba réalité lolenge nini marché oyo ezali mbote papa mbote madame o etali marché ya cité Pumbu oyebi neti nini oretena nini okoki koloba nini mpona marché eza marché moko bien mais toza besoin bainstaller yango à l'allure d'un marché moderne puisque ozomona bétalage ndenge ezali il faut vraiment que l'état mette des moyens pour bato bateka tala ozomona bandunda ezali source ya bamaladi ebele alors ceux qui bétalage ezali bato bakoki koteka likolo c'est tout ce qu'on peut réclamer le moyen de évacuer tout ce qu'il y a comme salubrité eza question moko tozosenga na l'état à intervenir et puis en fait moderniser marché oyo pour eza marché moko tala bato ya centre ville bayaka awa bato ya bazouta ba Congo bazoya awa bato bazoya rond-point bazoya awa alors il faut moderniser ngo ezala marché quand même moko ya bien présentable, n'est-ce pas? Merci papa. Tomoni pe premier citoyen commune aye a kosala misala na cadre salon. Oui, premier citoyen ya commune aye c'est toujours dans le cadre ya co-superviser ba municipalité naye de manière à ce que batunyonso surtout dans cette période où on a vraiment la maladie tala batundenge bazali
tolingi vraiment mais ba mesure ezala vraiment imposable à tous pour que moto nyonso alata ba masque aka alata ba cache-nez kola nani bourgmestre ye moko akiti na terrain to sepeli to apprécier comme ça ye moko pe amona ke population ezali na besoin na ye tala chef du quartier yo. Ok, merci. Toujours comme émission ma commune, na commune à Mongafula, toujours na marché Pumbu, toujours le bisabandeko. Oyo baza pour na koyeba ba réalité. Mbote maman journaliste. Bando banda ko kamba quartier oyo lobby. Et ça lui combien de temps? Depuis l'an 2004. Expérience moi une petite histoire. Ils allaient à marché à côté autozali au Kobe. Tel que le cas marché oyo. Wenzo ezalaka cité ya Orgaman bisengamana muto atwaka parte nyonso ba mama na tango na ba isika ko teka ezalaka te ba kei pourvu que basenga pa bisengamana yango na pesa bongo wenzo mais aba ko pesa susu côté école Sainte Rita na l'église alors wendo normal ezalaka na 3 hectares. Mais tant que la population est kota, elle est besoin de côté ndamu et comme si on a mandabo ya muke. Solo wenze bandaki banda uruta kimwanza ti côté ya centre polyvalente. Il y a 3 hectares. Mais ce que teka sur 3 hectares. Et comme une petite kakama partie mo comme teka là. Ya umala ba mama mi ba ko ba bima libanda ya koteka na ba balabala. Ya to sengaka lokola banda kezali malamu. Comment espace moi comme ça la même temps marché moi que la même temps à deux niveaux moi banda ko mikemika ba ko lo kesika ba bongisi ba tia ba mama pour ba teka na kimia to ko le ba ke wenzo est-ce que ko ça la développement à côté oyo to ko le ba bongo ou pas normal faut to ba ke ko ça développement puisque ba nyonso à côté wenzo repson nyonso to yango et puis même à targiba les akate liboso wenzo banda kana yango ezakina ba dépôt mitokita ko bandungi ze ko teka mais vu que tant va ko teka moi ba susu mitokana yaka yango to fage wenza matariki bala siko babilo koneti nini mingi teka ma pe ba difficulté ni beaucoup tana en tout cas bilo ke teka ma presque ndunda ba pondu yeuta kana ba kimwenza na bazamba kuna nyuso yo ko teka kango ba difficulté fona lobake espace za muke so ya liboso ya un espace ba mama ozo tekela muke so ba tekela ba takaseri ko bengana ba luka moyen ya ko bongisa wenzo pour ba mama ba kota la carte ba longa na balabala. Merci papa. Wana boti kolanda zali bongo chef du quartier ya commune moko ezali na kati ya quartier moko ezali na kati ya commune ya Mongafula tozoko baka émission na bino ma commune avec Fabio 600 giga toujours à la découverte ya marché Pumbu ya marché o ya cité Pumbu toujours à la découverte de ça tozomo na biloko ezoteka mandenge na ndenge babi ab activité eza ebele biloko eteka makaya ndenge na ndenge biloko ezoteka ma ebele na cadre ya émission ma commune ndo toyoko découvrir lolenge nini musala ezali ko salema awa na kati ya marché ya cité Pumbu na commune ya Mongafula kuna na ngambu toza na cité verte mbote mama mbote pa mama na ngai mama kombo nani mama Osenge Christine mama tomoni ozo sali nazo luka pona baleki na bino balia so ito sali bote ngai mwasi veuve na ko vivre wapi bando koma na kati ya wenze o vivaka moi expérience au partage makamu nini ba problème ni okutana na ona wenze na wenzo yo tala kaka soki mbule beti awa ezalaka potopoto mingi bakilia bakotelaka biso te tomonaka pasi penza bon leta koya po azwa tike mais biso soki toteki te akozwa mbongo tike wapi tozolela ka principal ya wenze oyo po te ata pusu ekoki kokota na biloko oyo totiki biloko batiki okoki kotika biloko kuna na nzela ozuli supporter po ya kotika biloko na maison. Donc on a reçu un gouvernement basala pour que boza na ba conditions bien boteka na ba abongisela biso tala pe koteka pe komi pasi bato bazana mbongo te biloko eza cher muto akoya po sombe loko aye na mbongo ekoki te azongi yo moni te kilia ye liboso ya mesa ko somba na lera kotuna eza pasi omoni
pasi penza bato baza na mbongo te. Ya solo eza pasi, le message est passé. Merci maman na intervention na yo. Fabrice Ndombi 600 giga tozo ko bakaka ko poursuivre émission ma commune awa na kati ya Wenze ya cité Pumbu. Toza bongo na commune ya Monga Fula ko lobela ba activité ni sale mami mingi na kati ya Wenze. Oh mbote mama. Mbote mama. Biloko eteka mwana Wenze. Oh mingi bozwa ngo wa. Tosomba na ba parking ndeti mama tadiki bala ba rond-point ngaba ba selemba bisike bele. Biloko eteka manza neti biloko nini? Eteka neti ba tomate, neti nga eteka ba épices, eteka ba tomate, ba ndembi, biloko ebele, matungulu, ba kiv nyonso. Ba difficulté ni bokutana na kati ya Wenze ya cité Pumbu. Biso ba difficulté ezaka ba tracasserie ya ba policier. Ba tracasserie ya ba policier ba déranger biso mingi. Ba déranger biso vraiment mingi. Mbongo ba nini salongo boko futa salongo me bango baza kozwa su ba mbongo na bango. Merci maman. Tozoko ba émission ma commune awa na kati ya commune ya Monga Fula. Tomoni biloko zoteka ndenge na ndenge ensemble la découverte ya marché o ya cité Pumbu na Fabrice Ndombi toujours tozolobisa ba maman bazali koteka pona koyeba ba réalité ni neleka na kati ya marché ya cité Pumbu. Mbote mama? Mbote mwana ngai. Comment na mama Jeanne? Mama tomoni ozoteka biloko ozoteka za. Biloko na oteka mbisa okaka na ozonga na libongo. Na ngoti awa. Ba difficulté na Wenze na biso ba difficulté zebele. Neti makamba ticket oyo. Ticket ti dimanche to futaka. En plus salongo basalaka mutu azali asalaka salongo batu baleka mutu moko alekaka azozwa 100 francs. Au moins so ba soda na samedi to bandaka salon koteka jour to bana 11h. Ba policier ba koleka bazokanga biso biloko. Toujours pesa 500, liboso to na pesa 500 siko to komi na 1000 francs. Policier osa salongo te. Mezo kanga biso musalani. Ata kucho finiki biloko. Lobi na zela salongo esila apesa na fungola biloko. Jamais fa longo la sachet wana akanga biloko opesa ye 1000 francs. En tout cas to sepela raté. To sepela raté. Tomoni ozoteka mama oyebi ke malade eza na mboka ya coronavirus. Toyebi ke malade yango eza na mboka mais tozomona pe bibembe te. Tozoka kaka nombre. Tomona kana bibembe ngwa l'exception de télévision te. Tala bato bakufi bango bino boto bozo tia tem. Biso tomona kaka effectif 90 9000 7000 mais po tomona bato ngo boye tozomona te. Malaria ezali, typhoïde ezali, malade biso to meselo malaria na typhoïde to meselo na mboka na biso Congo. Mais oye yeli biso mikolo balanga na bota manga mama na yoka koko na yo na komi na 65 ans d'âge. C'est que la moni fait du monde komi. Pour malade yao boke l'église te. Nzambe mutasali mokilo yo. Nzambe sali mokilo ndini bo privé nzambe ke tokene ko bondela te. Surtout likambe église il faut tokene ko bondela po nzambe mukolo mabele, mukolo biloko, mukolo pema. Ozana kashinete naza na ngo place na bwaki kutu na yebite eza nano eza sikoyo na longoli kashine wana bafungola biso bana classe batanga classe misale zonga po biso toteka banda na soma biso 1 mois ekendaka te dollar pe lobi oyo ngai dollar moi ete papa Tshisekedi bayokana na mutu na ye bayokana na mutu na ye papa biso dollar ekita Tshisekedi papa bana okija soka yeka ba dollar ekiti mbala moko ezalaki na 100 ekomi na 20 bonde ni mwana koka pouvoir wana te mama na moni ozali liloba ko bakisa ko bakisa ba mangala zo bakisa boy biso tozomona pasi na kati ya mboko bakonzi wana basi batondisa basaki ya mbongo na bandako mais biso babola tozo souffrir na kati ya Wenze biloko ematitano moyen to sala Wenze ezate ozala 2000 3000 moyen olia ezate siko bazomema biso wa balobi malade ezale nombre ka toyokaka bibembe kombe biso tomona kala misuke bato bakufi nde mutunanga na inatuna boye bisa biso nanuke boya kotala bibembe za place bobo ketala ke bato bakufi baza otap to ketala bibembe wana ba policier bazotungisa bato mingi kokanga kobotola kosala boy mbongo bolo baso mutu policier akangi mutu mbongo ekota na kesa leta siko mbongo soki policier akangi mutu mbongo ekota na kesa leta te ekota na poche ya policier nde mutu na biso tozotuna bino ya ngwana
Merci maman l'intervention na yo tozoko ba émission ma commune a na marché à Cité Pumbu toujours na cadre de découverte ya marché oyo tozu ba maman ba pesi ba impression na bango makanisi na bango ba lobeli ba difficulté ba problème ebele oyo ba kutana nango toujours na cadre ya côté ka to pe ko vivre a ba réalité de bobi émission mais ba réalité vécu quotidien ya population tozoko ba émission ma commune a na marché à Cité Pumbu toujours que j'avais l'impression to pe makanisi ba maman mbote maman mbote mama Sali Masinajina maman Sali Masoyi to lobi neti to ya awa na marché à Cité Pumbu batu muto aye a rosepela neti na nini ko sepela na biloko ebele toza nango asitu ba légumes bato ba yaka ba sepela nango yosko posant mozo teka na teka légumes ba difficulté bozo kutana tokutana na ba difficulté pona mbongo na maboka batu ezate biso toyaka 4h to 6h koteka ba 6h mais lokola mbongo na maboka batu ezate tozoka ba 15h 16h po mbongo na maboka batu ezate ko lo banini peut-être na ndenga koteka ba conditions de vie na commune Monga Fula ko lancer message tolinga mbongo za na circulation po koteka ezala po to vivre bien la biso pe na bana biso awa sokotali nzela oyo tokotaka deya na wenze ambuteyage ezalaka depuis na balabala kuna donc tokenda kotourne kuna nde na ye boye omoni kuna donc ambuteyage ya makasi me nde na koti boye peut-être moto azokomprendre teke na kimi mpona kokase baninga na balabala baroulage baoya bakoti ya babirode epuis nayebi te na makambo ya confirma oyo mokonzi azoloba soki azoloba ndeni toyeba te balobi tomema 3 na nsima moko liboso me moye eza te moye ya kotravaille eza te nomoni toketi boye mpona kokima mbuteyage badega kuna wana nsima moko liboso yo olingi kaka te tozomema bongo me soki bakuti yo bongo bato mpe baleki yo na makambo mokonzi ya mboka alobi bakomplike yo neti biso toyebi eloko te bazokomplike biso makasi badifficulté mingi na koloba ya kobengana eza malamu te ya beaucoup de bato bozomona bazoteka boyebi baniveau na bango te badiplômé bagradué balicencié bazoluka mwa peu de vie à vivre pour vivre avec mais bato bazobengana to bakonzi ya police bazobengana bango balobi bino boteka na bacondition ya bien te na balimite na bino te bobimiti place par oui certainement l'état il faut faire l'effort moko ya koorganiser marché bakoza na bango na baraison mais plutôt que bakoza na contradiction parce que il faut que bongisa nanu ba orientation ndenge nini ba population bakoki kozala modéré quoi alors effort wana yokutaka kana l'état mais yokutaka na individu te baindividu bakoko osala eloko moko te 600 giga tozokoba émission ma commune toujours awa na wenze ya Cité Pumbu toye na kwa bapapa bazoteka bibende bapiese ya mituka zo tokoki koloba boye mbote papa mbote mama tomoni bino exceptionnel moi lisolo ya réalité ezoleka na coin bon réalité na biso lokola toza na kimia toteka mabende tomekaka kosala basalongo awa po tozala na kimia mais tracasserie ezalaka te tout élément mutu na mutu soki alamuki ntongo efase ya position ya vie na ye mon problème ezali kaka associé ya baterase oyo baterase oyo soki bazongisi mbongo kote oyo ya biso baparticulier ya wenze dans 3 jours 4 jours ekoki kobima nango na mbongo ya biskuit na bombo po bato basengeli kosala bopeto bazalaka sur place nete bapeti oyo botombola awa tolongola mwa ota elongwe à part ça bamekana na kovoir biso kaka situation toujours oyo biso tokozala na kimia totekaka kaka mama bende awa bamama mpe atombola bazali wenze oyo ya Cité Pumbu awa nde sikoyo place tobenga yango wenze ya Fukushima Cité Pumbu. Bonjour maman. En tout cas, félicitations d'abord à notre bourgmestre Oya Sika. Na sepeli na ye parce que azana façon moko ya travail sur le terrain oh je n'ai jamais vu. Na wenze na biso ya marché Cité Pumbu en face à Cité Verte. Donc nous avons un travail au la sekini bopeto. En tout cas, le gouverneur na biso sengi yango wana. Mais eloko ngala ko senga état que vendeur du marché ba la biso comment on appelle ça bêche donc outillage ya musala
bayela biso pour permettre biso to déboucher carniveau oyo pour to bandaki kuna côté à Bianda kuna to yesti to comme cité verte. Donc notre bourgmestre le ko la ba initiative eza bien atindela biso ba outillage pour to déboucher carniveau oti na bureau ya commandant Lievin commandant na biso ba travailler na malili. En tout cas félicitations na ndenge ba biso calme na wenze to sepeli to respecter car ba règle d'hygiène cache tout ça na longoli po na zoloba. Mais ce qui n'a si koloba na kolata ngo comme mutunyoso. Merci. Papa, siko bibende oyo ko betela biso mwa lisolo ba biloko bozoteka ba kombo ni. Bon ba bibende oyo tozoteka. Tozana ba boudin, tozana ba mortisseur, tozana ba jante, tozana ba flexible, tozana ba fan ba nini. Alors toteka yango parce que mutunyoso atana mbongo te ya koma na victoire. Awa eza marché ya bibende unique me pona mara pona bibende na sima ba mama tombola na kati kuna bandunda ba fufu banini. Alors problème toza na ngokali kamba terrasse oyo soki mbule beti awa mai etondaka wana basalite tu mai ekokaka kokende te. Alors tosengi na bukumesa atinda bapau barato bakongo mpo bato bazwa moyen ya kosala misala oyo mpo biso moko tosalaka na force na biso tobimisaka etondi lisusu. Alors tobayaki kobimisa parce que soki tozobimisa bozodégage te ezozongaka kaka na libulu. C'est pour cela totikaki makambo ya terrasse oyo. Alors tokosenga tinda baoutillage mpo tofongola yango biso moko awa. Ya solo bandeko batali émission ma commune toye na coin ya bapapa na biso batekaka ba pièce ya mituka toujours na commune ya Mongafula, précisément na cité Pumbu, na marché ya cité Pumbu en face ya cité verte, toujours na cadre ya kolobisa bandeko mbote papa. Tout le monde habite ya commune ya Mongafula. Na habite commune ya Mongafula na ba difficulté ni beaucoup ça. Bon, awa difficulté ngona pe difficulté ya makasi peneza ka pena awa ti. Ça pour la salité canise à Raka, le étouffement disons. Est-ce que bateka donc il y a moitié moins étouffement, moins désordre, bien bon, donc c'est un faux propriété ça là. Donc tu as tout cas normalement côté pena courant, ils a pena mais souvent penati. Donc il peut mai, il peut passer de coup mais mai ne makasi. Passe ne pena mai ne pena mai. C'est un normal. Mai quand il passe mai. Tozoko baka ko poursuivre émission ma commune na commune ya Mongafula place tozali to uti na Veninga Fani na direction Veninga Fani na premier triangle na minute tozali ko le baboye toza na deuxième triangle na croisement ozo relié bypass na route de Matadi et pas wapi to yepe ko zo makanisi ya ba toujours na cadre ya émission ya ma commune mbote papa maman papa yexepto ba difficulté ni beaucoup na triangle na deuxième triangle. Bon, quand bah mito ndé déranger biso na bamouteillage belé. Yeah. Te problème sur ces cas ba soda ba air moko ba déranger biso makasi. Pour tout est encore té. Ça va bandeko batali émission ma commune tozoko ba toza na commissariat la commune awa pa wap tomoni bandeko na biso mbote papa. Mbote maman. Secteur au ça la musala ndeni. Mosala ezosalema nango bien mais embouteillage nde likambo ezali ko tungisa biso la lolenge nyonso to babanda ko kitisa biloko ata ba heure moko ba 21h 22h ti ba 0h ba ko kitisa biloko na bango parce que tozali ko tungisa makasi yango nde bosenga na biso ya solo mutungisa meleki makasi tozozo makanisi ya batu. Tokoti na kati tolobisi baimboka bandeko ba se plaindre mingi balobeli likambo etali tracasserie na ba conditions ya vente ezo teka malamu te en tant que numéro 1 ndenge on songe ki lelo na marché à cité Pumbu awa ko bongisa lilobani okoza nango pona souci ba maman nde bazolela te ndenge to yawa esili to yeko tia limite po ba misusu ba vanda na besu esengelo fanda te esengelo net yawo oyeko vanda pembeni wana nzela à quelques mètres sur le camion dérapé et ya ko bomayo na yango de to tia limite na singa o ba mona les sous tracasserie ba chauffeur ba lobby ba maman bazo so place na bango ya parking ba maman pe ba lobby bango moyen ba tekezate ba papa chauffeur bazo kanga ba lobeli pe mingi problème o etali
ba ekiri ba groupe ya batu oyo mutu nyonso akoma mokonzi ko déranger bambo mais ba yebsanga te pona nini mutu nyonso mokonzi awa lokuta awa eza la police nde ya pona ko tia ordre na batu ya wenze sili ba fuda transport nani ngo ya otia ba montra kaseri so eza bongo baninga ba yebsanga avant comme ça na ngana zo précaution ce n'est pas vrai. C'est comme message nous relancer entre ba maman bazote kalibanda po bango ba bifo listunge ou tata mususu na liloba na yo na nzela gouvernement ba ça ila bango ba messa ba place bien bateka. Message nous relancer entre les deux côtés. Ah balinga ba sala ba messa pour bateau ba controversé. C'est-à-dire au monde ailleurs ba sala ba messa o mo ba sala ba messa te messa za cheronin donc merci min demande wana to yoki yango na ko luka entreprise o ba ko salisa bango ba ya sala ba messa. Totuni ba mama esika bango ba vandi bosoto ezali bozela ki mokonza tika biki atika kae po akita aya ko bongisa parla ba mama ba sepeli na yo moko ko ikoloba nini parce que na bisi bango eza soni komona yo moko simbi kombo liloba nini ko lancer pe yango heureusement yo ko sensibiliser ba comprendre que avant ba ya ko tege sengel ba kombola so ba kombola c'est que ça propre temps ko teka na kimia mais bango bakotika esika salite so bateke sil na pokwa bakei lobi bayoko bakisa likola salite kaka ndenge wana basalaka donc esengeli moto na moto azwa na conscience ya bopeto aye baketa onozoteka na environnement propre ezali intérêt na ye hein ezali tala au monde ba mama nyonso bateka kitoko na nzoto mais siko ozoteka mabe ce n'est pas pour ezali kitoko te esengeli ba mama bazwa conscience bayebake so nazoteka na esika ya propre ezali pona bolamu na ye po côté Gawana, toute la journée ils ont passé ici Gawana. Mais ils ont passé la journée Gawana ici environnement ils ont propreté. Ils ont appelé maladie ici Gawana. Au lieu que le Kambongo mais au lieu que somba maladie ici Gawana au fandi. Et sengeli ba peto la ici Gawana nuance bazali avant côté Gawana après côté ndeko za la malamu mingi. Population monga fula bakozwa message nini komona yo motivation wana ko telema ko bundata nyonso na cadre bopeto na kati ya komina ya monga fula. Koko ebisa susu population nini ba o bazokumisa ba o bazoloba ke ndenge ba mona kayo moko ko simba kombo non ezani na biso ezali to site aux programme kin bo peut tout un programme eza processus un programme so to site leka awa tant to monika ba sali to zapena intérêt ko leka lisusu po to lingi ezala propre au moni il y a 20 ans passé c'était pour moi ezala ki na population ezana ngo lelote. Mais les populations comme belé environnement zali sundenge zalaite c'est normal que pour salité zala mais l'autre ligne zali que batuba soit conscience que tant que comme belé salité comme belé et sengeli c'est auto sala to tia na bopeto avant to sala misala et là on a zone ligne za soit conscience ndeko pesa esengo.